Bandeko, analysons avec Gilmas. Makamozo le kanamboka na biso, surtout ba mama o baza koya ba journaliste ya kala ba ser na biso baza na poto tozo mona balora tendance ba ret kajinga ba ba Marlène Kasanga o ba polémique ezo kote ezo mata mais en tout cas ngai na kolobela mingi ndeko na biso Marlène Kasanga batu basi balobi oyo bakoloba pona ser wana na makambo aza koloba pona Fally Ipupa ezape na bo bakoloba pona fefere gola ba Eritio Atanabe ezala Kofi Werason tout batu wana nyonso tobosa na teke baza ba star mais ba ser na biso basala na ba tanini na ba chaîne na ba télévision ndeko na biso Marlène otoyoki alobi pona Fally Ipupa pona ngai nakoki jamais kolobela makambo na ye na sens wana mais comme bato ebele bazoloba na pesa point de vie na ngai bato ebele bazoloba na lobela likambo ngo na pesa point de vie na nga po ba comparer ngo na bato misusu nomoni ke ok nakoloba mais nakozala limité na makambo ebele soto zui Marlène Kasanga ndenge aza koloba ba série azalaki koyamba Fally na ba plateau bozui Virginie Manganga pe alobeli même likambu ba soutena Fally Ipupa mais lelo Fally akoma neti ingrat selon ndenge baza koloba question oyo ba warrior falaki batu na pe Marlène Kasanga à part Fally Ipupa bino boza koloba aza ingrat aza reconnaissante boyamba pe ba musicien misusu est-ce que ba musicien na baza ba ingrat ou baza ba ingrate bota la pe niveau année na ba circonstance nyonso za ko compter eza ko jouer na makambo wana bongo nenga na kendeke na analyse bande kona ngai analysons avec Gilmas awa tozana temps ya koloba vérité ce totali Marlène Kasanga na temps wana na 2007 pardon eza déjà à peu près 20 ans passé 19 à 20 ans passé ya histoire waza kolobela lelo mama wana azalaki na âge nini na ta wana ebandeli la carrière ya Fally lelo Fally aza ko fêter 20e anniversaire na ta wana ba ser wana bazalaki na ba âge nini ba mama oyo baza ko réclamer ingratitude ya Fally Ipupa pourquoi bazolobela ingratitude ya Fere Gola te bazolobela ingratitude ya ba musicien misusu te parce que bango tout baleka na ba chaîne wana kosala promotion pourquoi ya Fally Ipupa lelo nde ekomi kolobisa ba mama wana soki tozongi na histoire vous allez voir que ba mama oyo tango baza koloba Fally aza ingrat au contraire tokoloba bango nde baza ba ingrate nazolobela précisément Marlène Kasanga je pense que ye aza ingrate parce que Fally azalaki na quartier laté azalaki déjà na succès azalaki na moto tangu Marlène aza kosenga ye interview ou bien aza koya koleka na chaîne na ye pona kosala promotion album tobosa na te ke ye pe azalaki kopesa Marlène wana lumière ezalaki neti Marlène aza kosala promotion banzembu na ye Fally pe aza kopesa ye mupepe aza kopesa ye visibilité sika to banda kotuna tangu Fally aza kopesa ye aza koyebisa ye atia banzembu na ye na ba chaîne Fally atikala jamais kofuta ye même $1 na bata wana nyonso Fally atikala kokabela ye te soki Fally akabela ye soki kotia nzembu Fally apesa mwa mbongo cela veut dire bakoki jamais ko s'apprendre na Fally parce que Fally apesa droit na bango lelo Fally qualité baza kolobela ya ki 2027 sika bazoloba Fally aza ingrat tango azo ko bandeko tango yo Fally aza ko sala nini droit chemin na ta ya ki lelo toza différent tango Fally aza kosala droit chemin aza ne bandeli lelo musique na ye eza lisusu basé na communauté te tango aza kobenga Marlène aza kosala ngo attaque na communauté congolaise na niveau pe ya capitale ya Congo sika lelo to tu na Marlène oyo
Soki Stade de France etondi sans présence ata moko ya communicateur so chroniqueur congolais, Stade de France etondi. Impact nini oyo Marlène Kasanga kosala po Stade ya Fally ezala na impact na communauté? Parce que nanu ya lobeli yango te. Marlène depuis on aza koyeba nandimite ke sa lobeli concert ya Stade de France ya Fally. Mais sans que ya lobela yango ezo sala ba biyezo tekama. Sans que Marlène atia munokone na kati Stade ya Liboso esala déjà sold out. Sika ingratitude nini o bango bazolo bela pona Fally. Tango azalaki na posa na bino ezalaki na tamoko spécifique. Oza na Congo, azape na Congo, aza kosala marketing ya musique ne na Congo. Ape azalaki na posa na bino na tawana. Ce qui lelo comme Fally comme lelo après 20 ans. Est-ce que ozalaka ko travailler na bino chaque jour? Environnement o azalaki na ngo na posa ya Marlène Kasanga. Ezalaki environnement ya Congo na kati ya Congo. Lelo Fally azana poste azana makambu ya France. Est-ce que Marlène Kasanga za capable ya kotambola na ba chaîne ya ba chaîne ya ba radio na Congo ya France ko kende ko sala marketing promotion ya musique ya Fally? Question yango wana baki kotuna na Marlène wana. Est-ce que Marlène aza capable ya kosala marketing ya musique ya Fally na poto? Ou bien Fally aza na option mususu te? Il faut kaka Marlène, il faut kaka soki Virginie Manganga. Soki Fally amoni ke produit na ye oyo esengeli mutu na mutu 1 2 3 personnes basale les promotions, ye mutu aza kotala marché, ye mutu aza kosala étude ya marché, ye mutu aza na produit ko pesa na marché. Ayebi mutu na communauté na biso. Fally ayebi force nini Marlène aza nango na communauté. Bachel bandeko na ngai, ampleur o Marlène azalaki nango na Congo eza ampleur ya poto te. Otoza komona chaque jour Marlène wana soki eza ye mutu naza na monaka lelo azala epa ya Migi, lobi kuna azala epa soki ya nani, lobi kuna azala epa. Donc ezolakisa nanu aza instable, aza na place ata moko te. Eza neti mutu moko boye na poto aza mutu ya sika aza na place te, me bolingi bo pesa ye musala oyo ko permettre kutu yete asala parce que aza stable te. Mais Marlène to mona ke lelo aza na chaîne ya boy, lobi kuna aza na chaîne mususu, après kuna aza na chaîne mususu, encore aza na ba chaîne ya batu, aza na chaîne na yete. Donc aza nanu dépendante, aza ko dépendre na ba chaîne ya batu. A plus forte raison soki ba pesi musala akosala ngo ndenge nini? Fally aza kotala par exemple na communauté na biso nani nde akomemela ye un plus. Eza makambu na business etambolaka bongo. Soki ozana eloko akomemela mutu te, pourquoi na kende ko se pumone na makambu oyo kokoka te? Mutu lokola Fere nandimi akoki kozwa Marlène parce que musique ya Fere akosale la promotion na communauté na biso. Mais mutu lokola Fally ndenge noti koloba Stade de France sa ba congolais atondisi approuvé automatiquement qu'il y a na posa ya Marlène te, approuvé qu'il y a na posa ya Laura Tendance te, approuvé qu'il y a na posa ya Ariete te. Bande konanga ba mama na ngai bo sala déjà vie na Congo ko koma na bino na poto bokoti na système mususu. Cela ne veut pas dire que parce que ozalaki journaliste na Congo ndeko dominer na poto. Stratégie ya kosalela marketing elelo echangea. Soki Marlène alingi ba memeleka marketing ya locale classique ya kalawana, mais Fally asi aleka ba niveau wana. Lelo koma mutu na mutu aza kosalela kutu Fally promotion sake ayeba. Batu bakomi koteka ba billet ya Fally ya ba wera soni ya ba héritier sans que bango kutu ba futa batu. Pourquoi? Parce que marketing est comme ba fane bango moko bakomi kosala marketing. Mais si kabino bozo senga mbongo ya marketing. Okosala marketing yango na communauté congolaise. Communauté oyo déjà bayebi mbanzembu ya Fally. Bayebi qui est Fally. Bayebi force ya Fally. Nini nde okokende ko prouver par exemple ngai. Nini nde Marlène okende koyebi sanga oyo ko exciter ngana kende kosomba billet ya Fally. Parce que non koloba makambu ya Fally nakoki ko maîtriser yango au moins à 80%. Tant musu yepe a ko maîtriser yango à 80%, toza niveau moko. Mais façon ya maîtrise, ma façon ko lobele kozala différent, mais toza quand même na même matière. Alors ce qu'il fallait monique biso na bingana Marlène to kosala promotion
purement communautaire. Pendant que yaza na posa ya promotion, par exemple française, biso to kozala automatiquement disqualifié. Ba mama boza kosamburie pamba. Na kati ya kiambri na bino wana nde bobebisa mabala. Ba mama naza kolutanga kombo, majorité na yebi vi na bango privé. Chance eza mingi bazala ba femme seule, baba célibataire, pardon. Kozala na vie ya célibataire wana ekomi komema bango de gauche à droite, ba mizongisa lokola bana mike. Botala bata bazalaki na radio, bazalaki déjà basi, bazalaki déjà mikolo. Lelo baza ko pomper depuis bazalaki na ba chaîne ti lelo baza ko pomper ko bakisa plus de 20 ans na carrière. Donc ce sont des gens qui baza ko kenena baza déjà ba voisin à 50. Ba misu ba kozala na 50, ba misu ba voisin à 50. Tango bazolo bela fali, bata wana ba droit chemin azalaki na âge nini. Parce que bazalaki presque âge moko te. Donc bango tu baza presque catégorie moko na fali. Et loko esalaka ba mama oyo mitema mabe de temps à temps naza ko solola mingi nande konanga biso Marlène ba mama oyo ba meka moyen nyoso bazwa batu lokola ba fali. Mais fali vision na ezalaki ko bima na ba journaliste wana te parce que ba pesa déjà ba musicien kala ebele ba pesa ba vieux ebele. Toyebi ba oyo ba kofi ba bimana bango ba wega ba jibe ba sala ba makambo na bango ba papa wemba. Sika falita mususu alingaki jamais ko sangana na batuana ko sangisa bien nzoto na batuana. Sika ba kanga ba kanda ke fali asala bango bo fali asala bango bo e comment ebimane ti kanai. Mais tikala jamais ko zala kanai. Ezande réalité ya vie. Oyo ekutana na bango ke fali asengi bango service afuti bango avase na ye. Mais sikabino bozolinga fali akangama wana. Eloko zoboma ba musicien na biso lelo eza monotonie wana. Okfandi place moko olingo kangama place moko. Mais fali azana vision. Fali azana vision. Bino bozolinga basalaka ba promotion communautaire. Balobelaka fali kaka na communauté. Fali asia leka niveau wana. Communauté yango moko esalaka promotion ya fali. Communauté yango moko bazalaka sima ya fali na bawera sono ba iricho tanabe. Eloko baza kosenga na bino ndenge boza déjà na poto, bozala déjà ba chroniqueur depuis Congo. Bo se professionnaliser sika na ndenge ya France. Bo fandi na France me makanisi na bino ezaka na Congo. Yango ezo simba te ba mama na ngai. Yango zo mona mama ya 50 ans aza kolekisa plus de 4 heures de temps na TikTok. Aza na TikTok, aza na Facebook. Kolala kaka boloba. Baza ne loko akosala te. Ba misusu baza kokota na poto. Ba Marocain ba Algérie baza koya na poto. Baza ko se mettre à jour na journalisme ya poto. Tangu bakozua batu na bango bakoye bandenge ko canaliser ba promotion ya batu na bango. Marlène Kasana na poto. Sala moyen oye bandenge ko sala marketing na ndenge ya poto. Mukolo falia ko zala na posa ya batu ba ko sala le marketing na poto zala utile. Ezala Marlène Kasanga, ezala soyeba Laura Tandas, bino tu boye kola ndenge ko sala marketing na ndenge ya kipoto. Mukolo wera ko zala na posa na bino upe fali pupa na ndenge ya poto, bozala utile tango ba ko bengisa bino boye ba place boko kende nini boko sala. Ezala teke ba pesa yo mbongo ofanda kaka na chaîne na ya na chaîne ya YouTube wana ndenge ngape na fani na bandiko lobela fere na bandiko lobela fali. Eza marketing moko bien meza classique esa batu basi ba leka yango. Meka comme meloko ya sika oyo za koloba oza ko déplorer eza ingratitude faire nan fali za reconnaissance. Je te jure batu ebele bazaka lukuta. Est-ce que Marlène Kasanga koki koloba ke fali atikala ko kabela yete? Soki akabela ye eza déjà signe ya récompense parce que osalela ye musala yango apesi yo. Soki apesa yo te yo pe osalele promotion te boza 0-0. Mais soki osalele promotion mais ye pe akabela yo c'est déjà assez afuta yo. Botika kolukisaka ko bebisa kombo ya batu na makambo ezanga tina. Ndeko nanga Marlène Kasanga soko melaka ji, soko melaka vin meka ko doser vin wana bakisa mai. Mokileza ko tambola. Tika kokangama le passé, oza na présent, oza pe na avenir na yo. Focalise sur le présent oyo komema yo na avenir. Bo partager, bo commander, bo pesa point de vie na bino, on est ensemble. À plus.